Bafikae dikai kutulu, bafikae dikai kutulu, bafikae dikai kutulu, warutika wakafika kwa kumbanyi. Bafikae dikai kutulu, bafikae. Bateli basuibwa bateli bakunanga badi balonda kadiomba kakasai mutenda manamana RTDK tudine disanga dia bungi bo kumanya sidibe dinukari basomba bo kumana bo kutulonda kututeleja nanga mundongomu wa café biblique nudibamanyi bimpani café biblique ndongomu uji kubwa kujikula kulunga nyilo abantu badi bikala bajibala badi kabaibanji kumanya chidibu bitabuja bwalwa abantu bitabuja no shiku baba bikile ni mikoko bantu bikala mikoko ya bantu bakwaba nanko badi babita bijija malu adibuka bayibatata to itabanu kuitaba kwedulu konguto itabanu kuitaba nanko ndi ni disanka ya bungi lelo bwalbwa café biblique katwa ku kenseni ba Pascal Galette udi madilu tudi tubwelo bwa kumwela kumoyi kumusamba mu chidilu chidi mwekala nachi mukulumpa wa kunemikibwa chek alhaje ntambo chilundu njila katumike mu bendenda munjila mbatwata mikemu ufuni cha kufika lelo kadi ken mufika to bwalbwa tuvuni cha kwa kulenenda ha jibishi bwa Yesu bwalba musulman badi bamba bobu bwane Yesu ko vumufogo mu chimu cha makanato bafila mikanda ili abungi neno ili bayimanyi tumfila mikwa bwaha nuli bamanya mukanda wa Matayi chapter 10 bidi verse wa 13 mwanda mgulutoni kuma 18 bidi na shimukanda wa Yona wa kunini wa chapter mwibidi verse wa kumpaletoni muisatu Pascal Galette hani ngakulanyi banyu dushikula mutu na nkugudi mikanda ya bungi itulimwa kwamba anyi itulimwa kwa kula bwalibwa Yesu vumudile ni mwadi ni binsonji bumuli bafunda ku Ebelu chapter mwitanu verse wa mwanda mutegeta udile utenda kana bwani kafuto udile tatu mumushile luhanzele mumukando wa Luka 22 ndima kudigu mchitema udile ni binsonji bihweka ni tatu ku mfikishi kulufu to mumushile lufu kadi mutu malombe ndo wonsu masambile endo wonsu nzambi to anda munani byakana mwaje lumwino kumuvila kwa mani kwa kufoto na Yesu kamufo kumuchimucha amagana to bantu mbachita banvinyingu bumudi babdekela ni mikoko kadi lelu ndinu bwalu bunene makelela tuba mona bana betu bavala bilamba bitoka bya zezeze bakwa bavala bya maya matamba benda ni ngoma ni njibu benda bimba misambu benda mukachi mwa chimenga cha mbujimai na kutulondesha kungoni mfumu wadi tungu vumwamani edidi tukuja matukwa sambombo angundu muinayi bantu basomba hanshi badi benze midimu badi bafuchibwa donc mu français ba mani journée fériée et payée nanko journée chômée et payée ki chuchense kama kelele ngebi bami nito tudi tuvuluka mundi mumwenza kudi mukulumpa mu profete wetu wa kumpala wa mundi tunga dia Kongo ni ngamba bimpane mu profete ngamba kabidi avec respect ngamba ni mukulumpa Simon Kimbangu profete wetu tetu wa mundi tunga dia Kongo nanko bavuba vuluka ko ku mundi mwawu uvoyi mwenza wa kuhikula bantu bafika kubuko keshibwa batoka alors ndini benyi bafuma kuchi insansi nga techu kwe kumonana bana betu ba église kimbangiste ndinabu mwabeu nabikala mwakokula mu français nabikala mwakokula mu lingala dingala si tudan tuzobele hetwanu katese kesto kule dingala babungi nabu mvoka bedingala nako kichindi nulomba bwani lelu tudini émission spéciale utuikala bwakokula bwa mudi mumwenza kudi mukulumpa Simon Kimbangu na kubene dienda bali mwambeu nambela nkonku nibamanyana muntu ngela nkonku sumantonta mantonya bwa kumwana bwa kubajinga kaje bwani tumvu amuchiri bubamba bulele. Bon après-midi messieurs. Merci beaucoup monsieur Ngandou. Oui, c'est Ngandou. Bon, vous vous appelez comment? Oui. Je m'appelle Mololai Kabilondi. Oui. Je suis coordonnateur provincial du Grand Kasaï dans la religion africaine Fumukimbangu. Fumukimbangu. Oui. En tout cas, c'est très bien. Je pense que comme vous êtes venu,
c'est la première fois que je vous reçois dans cette émission Café Biblique. Habituellement, c'est une émission qui passe en Chiluba, Oui. mais comme vous n'êtes pas un locuteur Luba, vous allez parler en Lingala, ou au besoin, vous parlez même en français, mais pourvu que le message passe. C'est ça l'essentiel. Mais pour des raisons de respect des esprits de nos ancêtres, Oui. je vais parler en Lingala, ou dans l'une des langues de nos langues locales. Oui, Et j'ai des choisi langues nationales. Lingala. Des langues nationales. Oui. Ok. Yo, vous êtes coordonnateur. Coordonnateur provincial. Pour na Kasai Mobimba. Kassai. Donc, province Nyonso et à Kasai. Vous êtes coordonnateur na église kimbangiste. Ezali église kimbangiste te bo confondre te. Ok. Awa tozali na religion africaine qui prône Fumu Kimbangu en tant que prophète de marque ou Seigneur et Sauveur. Et yoa, bana betu nous di bon voix, boani bana betu bedimu ekelezi wa benemu Afrique, église africaine. Kadi wudi mu kala mute muzanjika mukulumpa Simon Kimbangu, Mukulumpa Fumu Kimbangu. Ah, mukulumpa c'est-à-dire vieux avec respect. Hein, c'est ce que j'ai dit mukulumpa. Non, Simon c'était non colonial. Ah oui. Oui, comme nous biso toza ko senga bosomi ya baindo. Hein? Comme tozo senga bosomi ya baindo, tolingi to défendre ki boindo na biso na lolengyo nzambe vidi mukulu apesa biso. Nde wana lokola bakombo oyo yaki na bakolonisateur esengeli ekende. Biso to sengeli to salela bakombo ya biso moko. Mais na tango ya kalawana leur azaki na bomoi Fumu Kimbangu, Oui. On l'appelait Simon Kimbangu. On l'appelait Simon Kimbangu parce que lokola mwana nyoso akobota bana baboti na ye, baboti baza ba protestant, azui baptême na protestant, c'est pourquoi azwaki kombo ya Simon Kimbangu. Simon. Alors depuis ayambaki molimo ya tata, molimo ya nzambe ya bakoko na biso. O epesaki mosala ya kobundela lobiko ya baindo. Esengelaki tolongola Simon parce que ça elembo ya colonisation et na biso. Boye. Donc comme papa Ngandu, oui. Bokoki lisusu kozala te na kombo ya bapaya. O na yoki wana. Il fallait na komangwa wana komite na suki kaka na Ngandu. Merci beaucoup. Bon, ngana zakara nkombo mibale ya bakoko kombo na ngai Ngandu Lubumbula. Ngandu Lubumbula. Lubumbula. Nde kombo oyo bakoko. Bakoko bayebi tatungandu. Lubumbula. Nde boye soki tolingi totanga nkombo ya mfumu Kimbangu tokobakisa lisusu nkombo ya Simon te. Tokobakisa te po ezali elembo ya boumbu. Eza elembo ya boumbu. Boye oza na raison. Lokola ezali toloba église africaine oyo elingi ebimisa bonkoko na biso emonisa na bato nyonso ndenge nini bakoko bazaki kosambela ndenge nini Nzambe moko aye epa na biso ndenge ayaki epa ya mfumu Kimbangu. Oui. Donc boye yo oza coordonnateur na Kasai nyonso. Oui. Kasai, province ya Kasai, Kasai central, Sankuru, Lomami, Kasai central na Kasai oriental. Oui. Bon, lobi ezaki fête monene. Namoni ba fidèle ya Kimbangiste batamboli en tout cas esepeli singa ndenge namoni elateli na bango en tout cas esepeli singa mingi na fanfare ya sika namoni te boza organiser église na yoyo organiser yango ndenge nini na Kasai poza na province ebele biso tozolinga tobeta nanu sete tokesenisa biso toza église te tozongeli biso tozali religion africaine mais église kimbangiste baza batoyo bazali ko défendre message to idéologie ya Fumu Kimbangu ti parce que bango balobi bazali église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Église de Jésus-Christ ne peut pas défendre ou prôner le kimbangisme. Bako défendre
malako ya Yesu aux églises de Jésus. Ndenge na biso ba ko défendre la côté. Makambo ya Yesu. Makambo ya Yesu. Po Yesu ne kolo église wana. Biso na bokesenisi na oyo wana, biso tozali religion africaine. Place oyo tozolanda malako to pe message ya fumuki mbangu oyo azali Seigneur pe sauveur na biso. Tosangisi fumuki mbangu na Yesu ti. Tosangisi fumuki mbangu na Mahomet ti. Encore moins na Bouddha. Pona biso Yesu pona ba mindele, Mahomet pona ba arabe, Bouddha pona ba chinois, Japon, coréen et fumuki mbangu pona biso. Merci wana. Mukulumpa uji mwikala utumvuije bwane. Chinto echikani kadinu bigileni ekelezi wa bene chimbanku to kabiena nankuto. Echi chidintendelelu wa bena Afrika. Bilonde shila muvu nyumu mwikala kudi mukulumpa kimbangu. Nubumba chena ngamba kabini simo kimbangu to. Ningamba ni mukulumpa kimbangu. Nanku mbaso wakuleja mshindu kai udibetu baka kwetu mushindu di wetu nzambi wa bantu bafika mufika kudi mukulumpa kimbangu ni mumutokeshili yeya kalkena wakusangisheni Yesu to kinwa wakusangisheni Mahomet to kinwa wakusangisheni Branham to anashini Buddha wabashinwa to yeya udiku bwetu tetu ki musumidi udi mwekala illuminer udi muheta bukenka bo kudi mufuki wajulu buloba bo amona boku kutulombo bo ete papa boye ndena lobi echi chili bulongo lodi budi bunabu kudi nani kombono molo laika bilondi molo laika bilondi kakwena dina ja mena makwabo papa molo lai nazo sepela na ndenge olakisinga nanga pena ebakite nani église ndenge tolobaka église de Jésus-Christ par le non l'église kimbaniste ezali créé na monsieur Pétio oyo azalaki gouverneur ya colonie na tango wana nde akréaki église kimbaniste pona ko embrouiller terrain parce que na terrain bayindo bazalaki kosenga basambela selon fumuki mbangu ndenge ayelaki bango pona ko dérouter nde monsieur Pétio a créé l'église kimbangiste le 24 décembre 59 a pesi bango personnalité juridique. C'était l'église, même l'appellation là, l'église de Jésus-Christ sur la terre par son envoyé spécial Simon Kimbao, était donnée par Pétion. Pétion Azaki, gouverneur ya Congo belge. Donc ce n'était pas une église créée pour défendre l'africanité. Quand tu vois église mushindu udi ecclesia batoka mushindu di misampalala mwetu munumonso église de Jésus-Christ, église par le Saint-Esprit, église to kimbangisme kena mulongo wa ecclesia mikwabuto kadini musoko mwele lukongo bato nyonso oyo basambelaka balobaka Yesu azamwana nzambe abotami boye azaki boye akufa asekwa biki tout ça ndenge balobaka wana bon pona bino bozo yebise biso nini pona mfumu kimbangu ndenge azalaki na bomoi na ye ti akomi na liwa Yesu ye moko na Matthieu chapitre 15 verset 24 à lobi boye 24 dans lobby. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. C'est clair. Oui. Ce que l'on compte dans le message à Jésus. Est-ce que tu es de la maison d'Israël? Je ne sais pas. Donc, batinda qui est kaka bana Israël. Donc, pas une abisso. Aïe pour les besoins de la cause. Pour nous dominer biso. Nde babungisi biso nzela bakotisi kimu makambo ya Yesu nde tobungi nzela nde sikoyo po tozwa lobiko esengelaki biso pe tata mokeli vidi mokulu akanisela biso atinela biso pe oyo ya biso ye atindamaki mpona bana Israel biso pe batinela biso mwinda ne wana batindelaki biso fumu kimbangu
po aya kopelisela biso pe mwinda ndenge olobi wana yango wana le 6 avril 1921 mwinda na biso pe baindo epelaki tango Fumuki Mbangu atelemaki abandi koteya sango ya lobiko ya baindo boye abandaka ndenge wana est-ce que azwaki ba ambition ba résistance ya mindele nde bazaki ko diriger mboko oyo donc asalaki yango kaka malembe azwaki résistance te yambo nanu abandaki na miracle abandaki kosala miracle baye bakufa akolamusa bango bato bakukana makolo bato lokola Yesu bato te Yesu alamusa bato mibale pamba Yesu alamusa nani Lazare na un petit de 5 ans la sortie ton entrée à Naïn mais bato mibale mais Fumuki Mbangu alamusa des milliers et des milliers de personnes au Congo central non Congo central te abandaki wa na lobby bien abandaki na Congo central mais bato babika bazaka ka Congo central te soki bolingo zo ba preuve bokene na Onatra botala ba statistique a Onatra bokomona ndenge période wana bato bautaki de partout bazokende kumata très pona okende nkamba po bazolo biko pa Fumuki Mbangu alors likambo wana esalaki ete misala bato ba désertaki na église bato ba désertaki et alerté sikoyo mundele po bato bakomoyo ka plus message ya Fumuki Mbangu balobite mobikisi na biso yeoy balobite mo o tata kaniseli biso yeoy ne bato batiki banzela na bango balandi Fumuki Mbangu mondele oyo banaye kozela magazinier na magasin na ye magazinier azati abanaye kozela surveillant azati caissier azati tout le monde alandi wapi Fumuki Mbangu place mwinda eza kopela nde salaki ete mondele alela aluka ndenge nini na kocontre mouvement wana ezalaki petete babeta sete na mutu baluka batiela poison esimba te batia basheni na makolo na maboko bakangie bakotisie na tono batie acide basele yango babwaki na mai ya océan na mai ya ebale na biso ao vers Kintsuka ko moto abimi moto basele na kati ya tono batie acide babwaki na mai pe abimi mobimba babeti masasi esimba te batie na prison ya 1m80 babenga mo cellule 1m80 okoka kotelema te okoka kolala te ovanda kaka ndenge na yo wana osala combien de temps okolemba okoko benga même liweya mais tala combien d'années ya sala na kati ya boloko 30 ans na boloko avandi na boloko esika o batie mai ya mungu wana si place wana bakoki okolala te soko lali okozoka okobela okokapasi anyokwama makasi po alukaki lobiko na biso mai ya bandaki kosala mondela yebaki ete nzela ya lobiko ya baindo yango alors soki baindo babiki biso eza kobanda ya pasi na biso yango mondela sala makamba bongisi nyonso kino kokanga moto atie na prison mais Fumuki Mbangu na kati ya prison aza na prison awa amonani na Boma abonani na Kasai amonani na province orientale aza kotia sa balobi bakendeki na ye na prison na Katanga bakei na ye na prison na Katanga na zolo babie bakangi ye pe kuna bakotisi ye na prison babeti telegram bo vérifier kuna soki mutu azali balobi mutu azali bazongi awa mutu azati tango yo Fumuki Mbangu amonaki ete bakomi ko menacer bakomi ko tumba bamboka pona koluka Fumuki Mbangu soki bayoki tatungandu baza ko belela Fumuki Mbangu baza ko solola ka makamba Fumuki Mbangu bakangiyo na mboka pe batumbi yango salaki ete Fumuki Mbangu bakanga ete kasi aya komitika amitikaki po amonaki ete bana na ye tozalaki kokufa mingi yango wana amitikaki albina kende mbeka po bana na ngai babika ndakendaki boloko
kuna pe bakei kosambisa ye na tribunal militaire Tatungandu. Moto abomi te, moto asimbi monduki te, moto aza bandi te, bokene na tribunal militaire ndenge yango wana. Po baluka bolaki ete azalaki très dangereux pa ina bango et très bénéfique pour na biso. Alors akeko kufandenge tango bakangi basambisi Fumu Kimbangu na kati ya jugement na ye bazotuna ye, es-tu le sauveur de la race noire? Andimi. Oui, c'est moi le sauveur de la race noire. Ozobiki sabato zola musabakufi na nguya ya nani? Alobi na zola musabatu na nguya ya nzambe ya bakoko na biso. Ngeta. Ozomona? Nesika epesaki mindele kanda. Muto soki totiki ye et vous allez passer condamné par défaut. Prison à perpétuité. Prison ya libela. Bakena en Équateur. Nde bakena nzela bakokende. Nzela baza kokende ti Katanga. Nesika akene kokota akufi 30 ans na boloko bakatela ki 30 ans. Bakatela ki prison à vie. Mais nde 30 ans tango ekoki nde atiki nzoto yo azongi pa ya tata. Oui, merci. Mais tolingi toyeba lisusu nanga pe nayeba te Fumu Kimbangu akufaki. Mais ebembi na ye bakendeki nango wapi? Bakende kokunda yango wapi? Fumu Kimbangu bazongi mokila molimo to bakufaki. Mais pour des raisons politiques et de sécurité, toko pesa te détail na été niwana. Ngeta. Uzomona? Ngonga ekobeta toko pesa bino vérité ya nzoto Fumu Kimbangu soki esalaki nini to ekendaki wapi. Ngeta. Ah, ndima ini batelji basibwa nudi bumvo bimpa mangar siri bamanya. Nuya ekubin sansa matukonsu. Bako abadi mune mkimanyi kufika na shikuile butobe di bakule di ngara. Nanko mudi mukulumpa mwakula mwabe mudi ngala mumvu ijati vwa moyi wa Fumu Kimbangu mshindo akabanga ini bishi mebivo yuenza muvu batoka kaba imwa kuitabuja bwani muntu bunungu musungidi wa bantu bafika udi mwikala mwinda wa bantu bafika atumunuka nikwenza mudi mwe kabavu mwakusanka to bwalo ya midimu ya bantu kwachi ba kubuhika ngani kutele ni batoka anibena beleji midimu ya buyonsi vomi fois na kumpindi u bakebi mo kukwata Fumu Kimbangu bobu kumukwata kumukengesha mishindu yonsu kumwela mwasida kumututamaza jimbi kwabu kadi nzambi uvonenda nzambi vumumulama nzambi wetu tetu abankambo betu bafika kivumwa kwikala mumulama ni mudibu mpindi u bayanenda kubuloko bwa basalai tribunal militaire mo kuyo kukosa chilumbu chenda yeya kayimu salai yeye kayimwambule chingoma yeye kayimushibe muntu kadi bakamukosela buloko ku tubadi to abasalai tumenako bwina buloko ebuvu buloko bwani kashidiye ya kabene mo kumulekele na shika sunsa kamoto yikala mu buloko to ni mwafai ndimwele lukonko kudi mukulumpa bwani atwambila hashibe yibu Fumu Kimbangu baba mwele henyi yanko udwamani abu mbwalu bubuikila katwene mwa kwanji kubula mpinde bwa kwa mani bamujika mwa bakampanda mbante chita luchende benzi nukubenzi abu mbwalu bubuikila natu bulonga musankumpala boye coordonnateur na kanisi bato ebele bazokende nkamba na Congo Central epai musale ya tata Fumu Kimbangu ebandaki babandeli wana sikoyo bato ebele bazokende kuna bazokende koluka nini lobiko eza kaka wana Fumu Kimbangu azali susu te mais est-ce que lobiko eza kaka wana na nkamba? Bon, Tatungandu kamba ezali mabele ya bilaka. Kamba nde yambaki le plus grand prophète du monde entier Fumu Kimbangu. Ngeta. Kamba nde emona mai Fumu Kimbangu asalaki.
kamba wana tokokonekise yango te kamba ezali ya bato bavandi kuna kamba ezali pe ya biso bato vandi kuna te ofumuki mbango azali ya bayindo nyonso na kamba wana lelo tosengeli toyeba ete ntango oyo bonzambe na biso ekovanda leta kozwa yango bakosalela bonzambe na biso kamba wana ekozongela qualité spirituelle na yango ya ebandeli ekozala esika ya pèlerinage ekozala esika ya refuge ndenge bato bakendaka na Jérusalem to mboka na bango kuna ndenge na Islam bakendaka na soki wapi ndenge pe biso tokokendaka na nkamba. Donc eza tango oyo moyindo akozongela valeur na ye akotombola ba site sacré akotombola ba lieu sacré akotombola bato na ya lokomo nde mutu na mutu ako na esika na ye mabele wana eza kaka mabele ya lokumu mpona bayindo kasi lelo boye ezo produire ba effet tote. Est-ce que bokene koluka effet kuna soki luka effet kuna komona yango soki mutu akende na eta kozwa ngo ndenge nini il faut mutu akende aluka effet asenga effet ndia komona effet wana siko batu batanga kamba te batu bayekolaka kamba te otangi kelasi ti osilisi batangisi yo nkamba te batangisi yo valeur kamba te kaka Jérusalem ozolongwa ofuti tike oketi na Jérusalem okeluka effet kuna mais nzoke na meke okeluka effet kuna nzoko oza na kamba soki batangisaka yo kamba olinga kozwa kaka motuka quelques heures oke na kamba okomi ozwi effet mais bato bakendaka te mpo batangi fumuki mbangu te batangi pe nyonso oyo ezokoentoure fumuki mbangu te mawa na bango nalingi nayeba eloko mosusu mokonzi ya mboka na biso natangi Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo akendeki kuna fumuki mbango azali susu te mais molongani na ye nde azawana mokitani na ye nde azawana nayebi te soki fumuki mbango atikeli ye makambo nyonso azaki kosala toloba nguya nyonso atiki yango awa na nse avant akende na lola tatunga nulubumbula bomoni tata mokonzi ya mboka esika vandi na mutu na ye azoyeba ke soki nakutani na fumuki mbangu nazwi maye naza koluka ozomona yango wana kokende na kamba deja mutu aza na foi na ye ke soki nakutani na fumuki mbangu nakozwa eloko nazoluka c'est la foi qui sauve ozomona quel que soit place akei tango mosusu kutu basali pe geste malonga te mais comme yazalaki na foi koleka azwi eloko azaki bondimi na ye ozomona envers fumuki mbangu azwi eloko azoluka yango wana biso tozozongisela ye matondo mingi po atomboleli biso na ye moko atomboleli biso kombo ya fumuki mbangu bayindo nde bazokomprendre ti yango baokanisa journée ngo eza ya kovanda na ndako eza journée moko chômé payé férié tout ça pe bavai na bandako sans que bamituna qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ezalaka ndenge nini bamituni ti ba émission pe na télévision radio elekite il faut zala tatunga ndulu bumbula pour que obetama motema pona kosala émission oyo poto limbolela bandeko tina le 6 avril yango tokoyebisa na fumuki mbango akanisela bino mingi apambola bino po bokanisi le 6 avril bana na bango bana fumuki mbango base basosola nini yango nde le 6 avril soki bazwi tokoyebisa tata mokonzi ya mboka le 6 avril tobeteli yango maboko kasi sengeli bato basosola le 6 avril azwa programme mobimba akotisa na kati ya système d'enseignement bana babanda kotanga fumuki mbangu wuta maternelle kino bakosilisa kelasi batanga ka fumuki mbangu baye
ndenge totanga na ba école catholique ba école ya l'état première leçon religion nani mobikisa mokili Yesu nani nde bakoko na biso ya yango Adana Eve tokoli na yango ndenge tosengeli totanga pe ya biso Adana Eve bazaki mindele biso bayindo touti wapi bomoni soki tokotisi na kati ya système d'enseignement makambo fumuki mbangu okomona batu bakososola tobelelaka Yesu ya pamba parce que tant tokobeta bomo ya fumuki mbangu mbotama na ye mystérieux nano abotamaki te déjà balo nano babotamaki te déjà bamiracle eza kosalama na komba fumuki mbangu ntango baotangisa ngo na kelasi n'est-ce pas ekobota foi na bana ntango abotami aza nanu mwana baza kosakana na quartier nde totetaka ndika te ateti ndika ya salite ndika ya salite salite wana epumuki etuti moninga moninga yoki mawa yoki pasi fumuki mbangu azwi ndika wana apakoli na maboko boye ntango asitalisi moninga ndika ekomi ya peto oyo tobengaka ndika ya poto tata moninga na ye tata kupenda zwi mpe alie ezongisi esengo bozomona ndenge bazosakana na bomwana fumuki mbangu azwi mabele basimbi boye ntango afuli boye ndeke pumbu me makambo nyonso wana babetela biso te bakobetela biso ya Yesu po tokende nango wapi eza motuna ngande na kozongisa eyano te me mutu nyonso oyo ayoki yo soki otuni oyo nyonso ya Yesu toza nango ezaki ya Yesu sikoyo ekomi ya Branham nyonso bazaka mindele voilà nyonso bazaka mindele l'église des saints des derniers jours toloba nzambe oyo akele biso tokoma kaka baumbu ya tosamela kaka ya bamindele bon nzambe alobelaka biso bayindo te mutu na mutu aluka réponse na ndenge na ye esika bozosangana na matanga na bisika bozomela bisika bozosolola bomituna bino moko pona nini ba oyo nyonso tosambelaka bazaka mindele bazaka mindele Branham aza nzambe Jésus aza nzambe nyonso bazaka mindele omona wapi bato wana basali musala ata moke ata na ndenge bazondi mbola baloba makambo ya bato mingi balobaka te kaka ya mindele bon c'est une parenthèse nous fermons coordonnateur nakanisi bato nyonso nga namonaki lobi bazalaki na esengo sikoyo esengo ezaki ya nini mpe président de la république alobi ezala journée chômée et payée esengo wana eza ya nini miracle nini mfumuki mbangu asalaki po ekota na mitema ya bato bazala kosepela ndenge namonaki bango lobi d'abord na talisi bino déjà ba miracle ebele fumuki bango basala balamusa bato balobisa bababa batelemisa bakoka basala babikisa bato ya babokono ebele kati na kozala ya fumuki mbangu apesa malako ebele ba prophétie ebele ete mokolo moyindo akomiyeba akosala bingunduka oyo ekokamwisa mokili mokolo moyindo akokoma mondele akokoma moyindo eza question ya positionnement elingi koloba lelo biso tomonaka mindele nde bamodele ntango moyindo akoyeba fumuki mbangu ntango moyindo akomiyeba moyindo akosala makambo ya minene nde akokoma modele ya bato mosusu sikoyo nyonso wana yosenga nini fumuki mbangu totia ye na kati ya bomoi na biso comme axe central nde wana akokundolela biso bokoko na biso akokundolela biso bavaleur na biso yango eloko ezopesa biso esengo pamba te biso tomoni Yesu alaki bana Israel bamindele ete bolanda ngai bokobonga balandi ye babongi Maome alobi bolanda ngai yo kanisi babongi ngeta
pona nini tatungandu babongi pamba te bazo misalela o bazana yango posa soki bazana posa ya telefone bakinda libanda te soki bazana posa ya motuka bakinda libanda te soki bazana posa ya avion bakinda libanda bazana nyonso mais biso awo mabele etondi nkita tozana ba mai tozana mabele la biso ezali neti ya Congo ezali à 100% fertile mais biso bato nzala ya liboso ata bouton tosalaka te coton ezali awa ata carotte tosalaka te mabele na biso ya Kasai ndozo mona ngo rouge wana ezali na ba minéraux ebele ndenge na ndenge mabele ya rouge bako sala ngo caro bako sala ngo tasse bako sala ngo biloko ebele porcelaine bomengo ya ndenge nini mais tala mabele na biso bato vandi tozaka na pasi tozo kopesa ka image ya nzala pona nini eza poto tomikangi na biso na biyamba bapaya tokomi kozela lola tatungandu naza kozela lola bazwi lola basali dessin batie lion batie serpent batie fleur batie mai lola ya dessin bozomona lion azalaka wate te lion azalaka na mokili oyo ti soko luki nio kokomona ete elingi koloba paradis yo mpo kosala ngo awa na mboka na yo kosala paradis bongisa environnement na yo le paradis eza esika abondance ezali nzala ezalaka ti esika babongisa nyonso soko okei na Qatar epai ya baarabe ozomona bato basala paradis mwana soko boti mwana bapesi yo soki $100,000 soki combien de $1,000 po bande la vie soko bali bapesi yo bandi vie soko sisi kelasi bapesi yo mbongo otonga immeuble oza okofuta mai to kofuta courant te l'état zo kopesa o provision ko nyonso ozo sentir paradis mutu ane ngwana ko kisoko ebisi ke paradis zalaka aonima te c'est que zo vivre déjà paradis déjà na paradis bon soki bamba zo vivre paradis biso to vivre ni enfer biso toza na enfer biso toza na enfer na comprendre sikoyo bon bato basepeli lobi wana mais suka na suka nakanisi babandaki bakendeki na esika bakutanaka na assemblée na bango bon nayebi te eloko nini basalaki soki bapesaki bango communion ndenge basalaka na bakatholike na baeglise mosusu donc oyo babengaka sainte seine nayebi te soki bosalaki basainte seine ndenge na bino na nkombo ya mfumu kimbangu te biso tosalaki carnaval tolongwaki misesa tobaluki toke na rond point tudi bumbukila kumisesa mu nsangilu wa aveni kasavubu ni yinga tetu kuimanyina mwabau kubwela yinga kuyo kubanda to kutoku rompwe wa bakwa janga mfuba bikila kala ni rompwe de l'étoile kuyo kubwela aveni wa université kuya kafika kabiji home social mwa aveni kasabuvu kuloku konya mwabau to kasavubu tetu kuloku bwela to ni aveni akuya kalu kila kenzela point de chute wetu ku centrale wa religion africaine vutuka mfumu kimbangu ku siège udi mu quartier chia 1 commune wa Dibinji avenue Lutumba numéro 5 bis référence à Ravin Seyaza à 100 mètres. Très bien. Kadiba kwa bumvumba mona bafuba fumine luseka babande ni avenue Ngalula udiba kwa babigina avenue Yinga babanda bafika mwaba utudieu kuhweka kuyo kutomu rond-point koyidro kuhingana kulo kuhweka batangila mukalala wankata mais selon hange beji byambibu badi bamba bwani bamwa mbumbu kamba kwa janga bakwa bumbu ka kote wa Salongo bakwa bu mais point de chute uvuko siège mu commune wa Bipemba kichinga sko beji mukulumpani hano atuidianga nyimu assemblée wenu chino njinchini nous benza sainte seine mu di ba chrétien benzani
et si nous vous baïcha donc une prédication. Bon, qu'est-ce que vous avez fait? Tant aussi ici marche na itinéraire oyo de quoi pesi tant aussi si carnaval to yesiko na siège de biso ne wana to pesi moral pona ko limbola ko expliquer bandeko tina le 6 avril parce que le 6 avril ce qui moto a sosoli yango malamu il faut bakisa e foi envers Fumu Kimbangu ne to ngaki to pesa bandeko na biso bo ndimbola ya malamu explication ya malamu lisusu po babakisa bokasi moko na moko azwa tango ya okende kotia ndeko na ye moindo sur Fumu Kimbangu ayeba ete soki kuna balbiki yezo salaki bikamwa yeba ete pepa ina biso mutu atelemaka le 6 avril asala pe bikamwa soki kuna mutu alamusaka batu koto epa na biso pe mutu alamusaka batu azali soki kuna bikisaka babeli asalaka boyebo biso pe pa na biso azali alors bokendaka kuna par ignorance bokendaka kuna na kozanga koyeba boyeba kobana leloko epai na biso Fumu Kimbangu pe azali nde mateya to pesi na bandeko alors to yambaki bandeko bautaki bipai na bipai po to pesaki ba invitation na Kasai Mobimba to yambaki bato ebele o bayaki koyoka biso sikoyo bozo pesa mateya na bato ndenge na ndenge mais eloko na linga na eba mateya wana bozo kango na mukanda nini boza na archive bokende gozo mateya ou bien boza na ndenge ba muso baza na Bible bino boza kana mukanda nini. Merci. Tatungandu biso ba tumwindu to baby parce que to bungisaki notice ya mvidi mukulu ndenge ya sali mokili oyo. Mon peuple meurt faute de connaissance. Nous avons perdu cette connaissance là. Bato baza la connaissance ya tata mokili ya nzambe na bango baza malamu. Maintenant poto bonga esengeli connaissance wana ya ne connaissance wana lelo et pas une biso na religion africaine tozo eza résumé na kati ya loi de la création. Bomoni totanga ka loi de la création. La première source ya matière na biso ezali loi de la création. Deuxième source to bokumi ango epani. Mais oui ezali na mikanda loi de la création ezali ils ont déjà la mukanda boepo na tobosani yango na chambre d'hôtel et prochainement ta tokotine la yo bino kopi moko botala bomona loi de la création. Loi de la création ezotangisama na baindo banso na bisika oyo ezali esengelami matière na biso tozwaka su na nature ba ezoleka na nature botala ba côté ya biso ke tokoti na Adam na Eve eza nature non Adam na Eve mindele bakotumisa ba noir ndenge nini ils ont déjà sujet à matière pour nous détruire enseignement mabe baila kibiso ba ko yebisa biso ke Yesu c'est quoi mais mutu zo biso le Yesu c'est quoi tant ça physique na campus abosani loi ya pesanteur ayebisi biso ke loi ya pesanteur ezali cette force naturelle qui tire vers le bas nyoso vers le bas bon Yesu c'est quoi soki c'est quoi qui akufa ki susuti amatimba moko likolo na nguya nini seke abuki mibe kwa nzambe Yesu c'est quoi te ezama enseignement tozozwa na nature to côté ya bana na biso po balongwa na lokuta ya monele balanda solo ya tata mokele ye na nzela Fumu Kimbangu ingeta esika mususu toza kozwela matière na biso ezali ba publication ya chef spirituel le représentant légal ou azali rénovateur la religion africaine. Voilà, vous avez un exemple ici, les prophéties de Fumu Kimbangu. Ne Songyandira, c'est lui, Yende azali grand maître ou azali prophète envoyé par Fumu Kimbangu et pas une abisso bayindo na tamu oyo. Bon, sikoyo ba publication wana les opesa biso boyebi pototeya bayindo. Nde oyokaki natunaki yo soki mwana na yo atikali na nkamba azana nguya nyonso tata Fumu Kimbangu azaki nango atikeli ye yango nde natunaki pona yeba tolobi boye déjà tango Fumu Kimbangu bazozonga mokili ya molimo
papa Kiangani azalaki nanu abotami te oyo aza sikoyo le représentant légal aza sikoyo donc ekolobaki fomuki mbango atikelaki ye eza nanu pasi mpo nanu azalaki te bozomona peut-être que boloba transmission spirituelle wana ekoki kosalama mais sikoyo abatikela ye to te esengi botala yango na pratique fumuki mbangu abelela Yesu te comme Seigneur et Sauveur yango bakangaki ye yango babetaki ye tala sikoyo mutu oyo ao continuer soi-disant œuvre ya koko na ye azobelela Yesu comme Seigneur et Sauveur. Est-ce que osala musala koko na ye voilà yango moye toloba bino directement te ke kuna makambo wana eza koseme mwa ndambo ya polémique ozomona na bandeko baza kuna tozoyebisa bango ke soki mondele akangaka fumuki mbangu po fumuki mbangu azotungisa ye mondele donc mutu nyonso akosala makambo fumuki mbangu azosala mondele akomenase ye mais ndenge nini bino mondele azoshoya bino seke bozosala te makambo fumuki mbangu asalaka na comprendre bon tango na biso ezokende mais tolobi mingi sikoyo nalingi napesi yo liloba oyebisa na bato nyonso oyo baza kolanda yo émission oyo balandaka yango mingi ata ezala na chiluba ou bien ezala na lingala ndenge tozoloba sikoyo bato ebele bazolanda biso sikoyo yo en tant que coordonnateur na Kasai na biso mobimba conseil nini okokopesa na bato message nini okokopesa na bato baoyo balandaka yo sikoyo biso toye na Kasai en tant que représentant provincial de la religion africaine na Kasai sous etoposa ekozala kaka bayindo baza na Kasai batika biyamba ya bapaya bafongola miso bayeba ete biyamba oyo bakota ya bapaya wana eyande kokosa bango balanda nzambe bakoki kokumbela moto nzambe te tatungandu Deutéronome chapitre 32 chapitre 13 verset 7 tina 11 chapitre 13 verset 7 tina 11 tatungandu naza na Bible nazotanga chapitre 13 verset 7 tina 11 si ton frère fils de ton père ou fils de ta mère ton fils ta fille l'épouse qui repose sur ton sein ou le compagnon qui est un autre toi-même cherche dans le secret à te séduire en disant ceci allons servir d'autres dieux que tes pères ni toi n'avez connus parmi les dieux des peuples proches ou lointains qui vous entourent d'une extrémité de la terre à l'autre. Tu ne l'approuveras pas, tu ne l'écouteras pas, ton œil sera sans pitié, tu ne l'épargneras pas et tu ne cacheras pas sa faute. Oui, tu devras le tuer. Ta main sera la première contre lui pour le mettre à mort et la main de tous les peuples continuera à l'exécution. Tu le lapideras jusqu'à ce que mort s'en suive, car il a cherché à te garer loin des dieux de nos ancêtres. Ça, ce sont des juifs. Donc Moïse, Deutéronome, parle de la vie de Bana Israël après la traversée, après Maïmonène. Deutéronome est la vie de Bana Israël avant Bakoma, na terre promise. Nda bana côté ya bango abana ko bongisa bango ndazo ebisa bango bino bozoli na bozongela nzamba Israël boyeba eti nzambe ya bapaya soki moto moko ekolakisa nzambe o bakoko na basambela kati kotala ye na miso mawati soki ko bomaye kwalinga bungisa yo biso bakoko na biso basambela ki mvidi mukulu bankambwa basambela ki mao janangila ngeta babelela ki Yahweh te Jéhovah te, Allah te, Izwara te.
po na moni pe maikari awa kinta ba japonais basi wa koti awa na moni yango bazali awa bino baluba bakbande ko na biso akasai bozo kota biyamba wana boyoka ete soki moto moko ekolakisa nzambe bakoko na basambelaka te kotela ela miso mawa te eza mutu akoboma eza mutu akoboma po alinga bungisa yo eza ekomami na bible na bango bayelaki biso mais na bible oyo bible totangi yango pona kolakisa ete mobeko na ndenge ezosapplike pa na bango ndenge pe kosapplike pa na biso totangi yango na titre wana eza document de foi te mais tozolakisa bandeko baza kuna botala place bokei kuna baboya kosambela nzamba bapaya pour preuve bakumbela biso Jéhovah bakumbela biso Yahweh mais bakutaki biso na mvidi mukulu est-ce que bango pe basambela mvidi mukulu baboyi est-ce que bango pe basambela maoza nangila balobi eza ya bapaya yango bakoma yango na document na bango biso pe tosengeli tosambela oyo ya biso mvidi mukulu maoza nangila Mungu wa mapendo akongo moela nzakomba pour mutulendo pe bongo na bongo ngeta. Merci. Merci beaucoup. Voilà, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Ndi ngambila ko bateleji betu badibi kala batulonda ndongo mwe wa café biblique. Nous di bamanya chipato antambwa café biblique mushindu sombela bantu bapokangana eulo ni dimanya kadibi kala ni mukanda no mu wa bible kabayi bahetangana to ki mutu di bikala twenza ndongo mwa café biblique kadilelu bilonde shida chibilu chinena chikuchenza kama kelela balkai ngai kake bako kubana beto aba badi bikala ni ntendelelu abaka kwetu wa wetu nzambi uli mutu fukatetu bantu bafika kibalkai ngabe di kunkonku bwa batumvu ija bwa chini bobu basanka bikola makelela batuleji muju aji sanka diabu mfumu kimbangu ufumu kala mutwala bukenka bokuleja bana bantu bafika ni kichiri bubikala ba persevere kichiri bikala batumunuka batantamana mudienza toni lelo bokuvuluka chenzelji cha mfumu kimbangu ni mushindu kai kudi bantu mo kwenda hamuto akuba ponyanga jabu o bai kudi mawome bai kudi branam bai abi bintu bya batoka bikala batukwata na bikubuhika hamwandeu ni mui kalamba sakidila bikole Cordo udini di parler un peu Tatungandu devant moi nazana document moko titre nango zali qui dominera le monde na 1979 boyoka likambo Pape Jean-Paul II alobaka lumière dans cette recherche de l'unité de l'Europe. Nous voyons aujourd'hui tous ces courants se combiner. Les technocrates sont plus nombreux et influents que jamais. Les États qui ont remplacé les royaumes se rapprochent en alliances multiples et le pape Jean-Paul II a montré que l'Église a souvent son mot à dire. Écoutons les messages adressés aux Européens lors de sa visite en Pologne. La tradition chrétienne appartient essentiellement à l'Europe. Et le christianisme est une des forces qui firent l'Europe, sa civilisation et sa culture. Le christianisme doit s'engager à nouveau dans la formation de l'unité spirituelle de l'Europe. Les seules raisons économiques et politiques ne sont pas en mesure de faire. La tradition chrétienne appartient essentiellement à l'Europe. Pape Jean-Paul II était originaire de la Pologne. C'était un Polonais. C'était un Polonais. Donc, il était cardinal. Oui, si il a... Ojtila, c'est son nom. Oui. S'il a dit ça, il a dit à ses frères. Oui. Bon, maintenant, notre frère, Mfumu Kimbangu, est en train de nous parler. Il parle à ses frères que nous sommes. Voilà. Alors, nous allons essayer de voir, d'exploiter. Moi, je lis beaucoup. Je vais essayer d'exploiter certains livres pour comprendre le message de Mfumu Kimbangu. Toi, ce qui dit là, dit tout le monde, ni ce qui dit là-bas, vous bita bouge, vous bokulo kuni taba, ne tout le monde, twins kokuna ndomo wa café biblique. Kadi kudi mikanda, ndi mwana mbantu adile mikanda ya bune, nambale mikanda,
nanu ambila malu avufumu kimbangu mwenze muchikondu chenda to milelo yo nako twasankana twasigilila café biblique dialmingu Jones 18h30 ton 19h30 bo kujibule lungenyi lo abadi bajibana Jean Alphonse Nga Bafika dika ikutulu Bafika dika ikutulu Bafika dika ikutulu Walujiba wakafika kwa kumbanyi Bafika dika ikutulu Bafika